nzela oyo nde ebeso pasi makasi oyo na gimbuta donc na nenga lina gimbuta ini ya lwemba oyo oble pa oyo batuzali donc nzela bantu ka maïs la suite moi était vraiment bandeko bazo mana pasi surtout soko mbole beti c'est pas possible otamula ndenge tu vois donc ba caniveau yango boucher moi était ta ba mitu kata donc compliqué donc moi était na biso yoka biso vraiment to se peut ndenge boye vraiment bolé qui sont pendant les kabatu ba mona nzela oyo c'est pas possible ma to na éviter dans un problème sérieux au état de tracasserie na éviter ko sala na moto ce que ça crime je ne sais pas moi ko sala na moto non. Bonjour messieurs, très cher internet, mesdames et messieurs, en tout cas un grand merci à vous, très cher internet, en tout cas abonnez à biso na confiance, bozo pesa biso ka ndenge zalaka et surtout mimi pona ba remarque na bino ka ndenge zalaka ndenge bozo partager émission, ndenge bozo liker et surtout ndenge bozo sala pe ba commentaire et en tout cas yo sala biso kitoko makasi ka ndenge zalaka. Vous continuez quand on attend votre humble serviteur donc Watakin 24 Lion de la presse congolaise et Baxelan les sous Exode 14. Un grand merci aussi à Montréal donc je suis mon Tchangi la Bengaeli Sanzamega Nengezala et voilà très internet l'autre qui est vraiment awa na district à Tchangwa précisément na commune Njili donc tout ça la commune Njili mais mingi vraiment na quartier 7 donc mingi na quartier 7 au bozomo na bongo sima ya caméraman nga ils ont bon boulevard Lwemba oyo kenda sango tebi boulevard Lwemba qui était Lwemba à l'époque et papa Lwemba azaki bongo moko ya ba bourgmestre ya commune Njili et alors nzela oyo azaki vraiment sablé nzela boso mona boulevard oyo comment benga malelo boulevard Lwemba ezala vraiment mabele ezaka makadam te na bokasi kaka ya papa na biso Lwemba lokwa azali pe mwana Njili et mwana mabele avant pe na avenue commerciale awa donc yango ayaki kozwa bongo likanisi ya kosala bongo boulevard oyo dans nzela oyo tozomona pe comment servir ba mitu comment roleka et ba comment robenga yango pe Lwemba ba comment na kombo na ye ba comment robenga yango boulevard Lwemba donc tout ça na Lwemba donc na quartier 7 et puis na simalanga eza bongo quartier 1 na simalanga eza quartier 1 et puis station bozomona pe na coin station oyo ba kenda batika yango te station pe za pe na kombo ya Lwemba alors problème eza koto eza nini et là on pesa kokoso ezake nzela oyo bozomona oyo na kokoma na mabulu na bomona nzela oyo eza komi pena ya kobeba eza vraiment bien te donc ba mituka oyo utaka bongo ville soki bazokita Tchangu bakota are bake mabanga bakikita tina mangobo mais bazomi masusu batu nzela wana te et transport komi pasi ba matisi yango et komi parce que nzela oyo ya route Komaf bokomona ngo na Sabino pe route Komaf ko bana entrée ya quartier ya Kala si bake maliboso kuna pour que s'intéresse alors muto qui s'intéresse azo ya itinjili to mangobo il faut azonga lisusu il faut azonga lisusu la mongo to beta pela makola parce que ils ont vraiment distance alors yango to kiti pena awa to sola pena ba imboka bana mboka population dans les boulots zo pesa pena pasi dans les boulots bozomona wana ezo pesa pena ba chauffeur passe au sanate donc je suis muso to ko pusana ba mona libulu yango et cause vraiment malamu mingi. Donc, Njili est la commune moko commune à prêtre, commune à prêtre et surtout quartier on azali quartier 7 est vraiment commune moko très reconnue. Donc na Njili awa so on va dans la 1, on va dans la quartier 7 et on va dans la quartier mususu mais ba quartier 7 pena est la commune moko pardon est la quartier moko est vraiment quartier mo ya batambongo tebi lokwa ba PDG wa Belorango pe à son âme et puis bah papa na biso pe Lwemba pe à son âme car ndenge zalaka donc voilà libulu oyo yango zo pesa pasi mabulu zo pesa pasi ba mituke zo le kapena na ndenge longo banite ils ont ça la bango vraiment ben de gestion ko zo la ngo vraiment e ko za pena malamu mingi alors population ba do senga pena il faut ko landela ngo faut ko bongisa yango pour nzela oyo so ngapena dans le calme donc tout ça non lo ya maison communale donc non lo ya maison communale bakonzi baleka autorité et puis papa na biso pe bourgmestre nzela pas les carapé yango yo donc nzela oyo ezopesa pena passe et ça la pena bien te ben nora ngamu wana bozomona eza bongo quartier 1 donc route oyo yenda Kaboli 1 na 7 Kaboli 1 na 7 alors ezo ça la pena passe ezo sunga vraiment te to resola pena ba chauffeur si tu ba na moto et puis na ba chauffeur oyo ne bazwa na nzela oyo donc je suis là liboso déjà moi embouteillage et ça déjà embouteillage
ok nzela oyo ko créer embouteillage te nzela eza vraiment nzela moya mukie ko créer embouteillage te mais to éviter embouteillage à la ville province à Kinshasa to éviter ce commune ti na ba petit boulevard ba makadam mike ezo sala kaka ba bouchon donc tozo comprendre ces années mais nero ba no kaka TV za radio te alors to kiti awa na njili na quartier 7 et poto sur la pena mbamango mais ngamoro te parce nero ba no kaka TV za radio te toujours li sur le gola li su na sur la pena population po bazaza nzinga awa ndenge ezalaka bapesa indusa bapesa banchoka na bango kaka ndenge ezalaka. Merci, on se retrouve juste après. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eliki. Merci donc naza pena ndeko nanga awa moko ya montard donc bon basala rapena partout awa na Tchangwa donc partout awa na Njili car ndenge ezalaka mbote chef. Mbote pas. Comment on a? Comment frère Cédric? Frère Cédric. Hein? Ah non, il n'a rien à saper quoi. Bon. En tout cas, c'est plus comme on a bino, nanenge boye mission ya pour Angela. Mais donner comme un fort pour Angela. Donc donner comme un mine pour Angela. Pour tala manza bien au moins boulou on s'en boule bête quoi le pain. Mais mi tout quoi, il est grâce au thé. Ata biso na moto pe. Oh, tu le grâce au thé. Mais il cause bien. Tout le monde est bien bon, on va continuer en tout cas vraiment. Bah mon a biso vraiment souffrance au dos on a prévu. Bah bon c'est ça Angela. Angela on peut couleur au pe oh ils appellent valeur. Donc toi besoin quand Angela on est et ça moto mon on a n'enga solo vraiment. On va continuer en tout cas ba chapma volonté bien bah ça son Angela ils avaient bien pour la biso. Donc toi Angela aux autres ça bino koko so pena pour na osala. Donc nzela oyo nde ebeso pasi makasi oyo na gimbuta donc na nenga lina gimbuta lini ya lwemba oyo o boulevard lwemba tozali donc nzela vraiment tout cas mais ça la rasoute ça la rasoute donc so mbule beti to ça la rasoute bien ding donc to ko ma ça te pona mai ko kwa na batu buta ils ont créé peu d'accident et puis ba marabe belé ko kwa ya pena libulo ko si pe bato mona le ba policier sous donc il y a pas pour nipo ndenge to vivre na ba konto ba nzela vraiment en tout cas pour na couleur na biso oyo vraiment donc ça passe donc ce qui ma ekosala bien pour to nyo kama fort pour na kama nzela oyo ekumedia awa ba promettre biso ka boye mais to mo te mais ndenge to moni bona sil que c'est que ekosala OK ezala bien. Merci beaucoup mon c'est dans la loi on a sepel vraiment bra yango bon boulot voilà na sur la pena papa na moni awa et quand ndenge ezalaka bonjour papa. Bonjour Yoka Biso. Comment on a? Comment Guy Roger. Papa na biso Guy Roger voilà za pena motard ya nzela aussi tout pena mwana njili pena yebi ko kutalo pena boye njilo ya makila na senti kaka indusa quoi kaka ndenge ezalaka ya mabele vraiment mais nzela na biso oyo depuis komi boye bozo bima ndenge ni siko nzela na biso ndenge komi boye vraiment ça très difficile pour la robima. Vous comprenez? Donc akoye bisayo moyete vraiment bandeko bazo bimana pasi surtout soko mbule beti c'est pas possible otamula ndenge tu vois donc ba caniveau yango boucher moyete ta ba mituka ta bituka donc compliqué donc moyete na biso yoka biso vraiment to sepe ndenge boye vraiment bolekisa ngo pena ileka bato bamona nzela oyo c'est pas possible ma to na éviter. Ça fait combien de temps depuis nzela oyo salami et puis bazo ki pango te déjà ba temps belé et déjà ba temps belé depuis président kala azalaka na pouvoir et akaka robe bati président ya sikaye ezaka ya robe mais bino pe ba chauffeur ya moto boza rappel na ba association na bino moko boye boko sa lettre moko te président sali lettre moko boye aketika pa ba autorité pour que balandela bino pe mama banzela basalango déjà plusieurs fois basalango déjà président biso ba montard asalango akena kopesa na mais toujours moi ra boye fon basalango mais bozo ata ya noté ka boye ga. Merci. Bon, couleur à l'homme, Nzela, Nabi qui est au coma soutien à Souka, qu'on a poto comme vers Saint-Thérèse, Nzela, ma boulou à la nene, ils ont passé à passer. Ils ont passé ma casse, surtout pour nous retamboler, au créer ma bouteille, ma casse, surtout Nzela, ils ont pas bima Saint-Thérèse, sur le Lungwa pour côté Saint-Thérèse, très difficile. Embouteillage côté tribunal ou à la moyenne, moyen ou les gayati. Voilà, ça là, tout va bon, c'est la personne Nzela.
tosenga mpena autorité mboka boyokela biso makambo bongisa biso nzela oyo eza na ya kobeba makasi. Ok. Merci beaucoup car ndenge papa utikolo en tout cas faut kolandela pena nzela oyo ezala vraiment malamu mingi na so la pena ndeko to nga mingi ko so ba chauffeur c'est parce que bango ne baye ba mingi nzela bango ne baye ba nzela c'est parce que bango ne ba otambola bango na difficulté ba nzela na linga mingi ko so ba chauffeur soto kiti na terrain pour kolobela nzela na linga to ko so la ba chauffeur maintenant so mingi na chauffeur ya mutuka mbote etonokami mingi vraiment na makambo en tout cas eza honneur na biso nyonso ekosala biso bana njili bien tosalela biso eloko ekosala vraiment malamu boye esali te njili ezalaka boye te bapaya bazomona babiloko ezalaka boye te bamoya so makambo so otilika biso esala biso esango makasi na sepeli mingi félicitation la présence na bino en tout cas. Merci bien nazongi pa ya papa na biso mbote papa mbote. Papa c'est masqué na éviter so papa la star moi la na so la na héritier pour moi la rabo wana sana tala be match moko boye ya kan auto le Côte d'Ivoire to betaka na Guinée si je me trompe pas non ils en Égypte wana sana mata pe na moto qui m'a montage bombi pene longi baya ba comprendre tonga kitika sur le terrain de la forêt déjà Côte d'Ivoire tam suivre mon appel mon autorité mon éviter chef avec beaucoup de respect que je vous dois kolongola moi masqué ça pena kitoko makasi poto so la bien. Et bon, masque ko longwate parce que eza lokwa tenya musala do ye devant soda o yebisi longola berin poto sola. Donc masque e longwate parce que o eza style mo ya sika o ngana salela. OK. Eza style mo outil depuis Angola. Voilà, on se protéger pour la maladie, poussière mu pepe malili moyena be la grippe ezate, lunettes pe pour la poussière, casque ezo protéger. Pour contre accident choc ndenge zala kaka. Merci bien papa mingi to kolobela nzela biso ya boulevard le oyo eza vraiment donc eza vraiment bien té eza pena mabe makasi ngande to zomona ba difficulté ni mozo kutala onde bo sala ka place bon difficulté eza vraiment makasi parce que état ya nzela tango eza bien té même ba véhicule na biso ekozala protéger té et osala toujours déranger même biso moko pe ezo toucher ti na santé. Ba secousse et dérangera pena nzoto senti mu Congo ti na ba niveau ya bémoroïde donc difficulté eza vraiment makasi. Donc mais bozo sala kala ndenga bongo ba difficulté za makasi et puis ba secousse na pesa bino maladie en plus au mona pe donc au mona keno yo zoya au mona place la teza doda nto libulu dendi makasi pe provoquer accident. Oui, ça pena bongo et provoquer pe accident bon on n'a pas de choix parce que na yebité ceux qui n'a ko déborder mais na mona ndeti na commune Njili toza na bourgmestre té parce que ceux qui bourgmestre zala qui fallait penza a landela makambo na ndenge singeli oyo ekamusanga ceux qui na moni ba autorité bazoya ba konzi bazoya ba sopel biso mabela jaune po e bomba nzela e bomba mabulu o toza nango or que si c'est vrai ba konzi ba yebi ke nzela eza malamu te botika mabulu ezala tango bango bazoya ba découvrir que banzela eza bien te. Pourquoi tu as mabele à jaune au bango ba leka malamu par après mabulu et continuer. Donc tozo nyokola na biso na biso. Donc osopa mabele à jaune chez biso est vraiment important té. O toza na important bino boza ba porter parole na biso, bo mema maloba na biso likolo po ba konzi ba mona pena ke état ya nzela eza lisu malamu té. Alors on va ça so ba moni que non atom toza na moi meeting mo bona terrasse intéresse on est là mo bo soit babi que non autorité mo likola roya. Pour que ba nyata bango te ba funda bango te na IGF sika ba mbongo ba tsala ba libenga ba bwaki ba terre jaune na mo animation vous les bêtis eza penza bongo donc eza pena bongo donc so imbule beti ndeti na minute oyo mama mokonzi auté ko sala awa soko lekinzi ya kimbuto mona ba sopaki potopoto wana jaune ba sopaka mais pour le moment et c'est ça déjà mabulu donc to nga kaka na ndeto za elaki donc ezaka vraiment inutile na éviter ce bourgmestre azali na éviter s'il s'agit ba identifier nga ba ko identifier nga vraiment na koloba o na oloba même na miso ba konzi ozamona mboka ta les trois ozamona mboka ta ozomona mabeza kwa mabe mozomona ndako na yo ta ozobomba et ko créer pe loko moko boy ta omoni mabe faut dévoiler donc eza penza bongo difficulté eza vraiment makasi et puis ba difficulté ya banzela o etindaka même biso to banda ko sala ba hausse de prix. Parce que nzela moko boy o eza bien te na olingate na kende na nyokoma na osenga client cher et puis tout le monde bazo souffrir tango yo oko se prix ezo pesa vraiment difficulté même na ba client na biso donc ce qui est nzela eza malamu to ko sala pe prix ndenge sengeli mais ce qui est nzela eza malamu te ba prix pe eko senga biso to bakisa
D'autre part, ceux qui n'ont pas un problème sérieux ou état de tracasserie. Na éviter que ça la moto, ceux qui ont crime, je ne sais pas moi. Que ça la moto, on est moni biso tozana bandeko awa, tozala kaloko abatbaote ka drogue. Ce bon moni dit par la police faut bokima. Ce bon moni dit par la police faut bokima. Na éviter bakangela ka moto nini. Muto akangio a retourna au mukanda te a osenga ombala moko mbongo. Est-ce que ça la moto est un crime? Na éviter cette question, on a vraiment te cause réponse nango. Les accrémités. Ah bon, le les accrémités. Pourquoi qu'on menace toujours batouba ça na moto? Parce que toi y batte tout ça là. Mais bokanga moto mbala moko sengi mbongo ezaka nini? Mukanda nini obo nango besoin bisoto za nango poto traiter parce que so tel liboso moto nanga awa mikana nyoso na za nango. On a pena combat document les a complet. Nyoso na za nango carte rose yango neza wana ba mikana na bango ba oteka na commune yango neza wana. Quittance nanu na sombite parce que contrôle nango bandaka 12 heures. Mais na osoma ngo po eza 500 francs. Alors naza na mikanda. Mais ce que moni ato moni jipo ezoleka o ba hotel misayo bakangio inutilement ba osenga juste mbongo. Alors ezalaka nini na mboka na biso oyo toko kozala l'aise te vraiment. Donc c'est difficile na éviter. Merci bien bon ndenge ba imboka bana mboka bazolela vraiment en tout cas ba biloko oyo faut que sala ngona ndenge longo bani faut ko landela ngona lombango parce que moi na mboka esika azali fa se sentaka à l'aise kina aza pa na ye. Mais ceux qui habitent ba kendela ba ndenge mo ba en tout cas ko sunga te ko za fena mabe makasi. Merci ndoko je suis Montréal toko masko kuna toko ba tolakisa bango lisusu moi liboso wana sika pi libulu wana pena sala misu ya makasi ezo pesa pena kokoso moi mvula kuza mukebe tangi lobi mais ezaki pena danger makasi kaka ndenge zalaka ne ba noka TV donc toujours TV za radio te lisu likola lisu. Merci, on se touche juste après. Merci. Oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bola muna yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona nti. Donc voilà bomoni bongo ba imboka ndenge ba utika ko déclarer nde ba uti koloba donc ba sali bon ko déclarer te ba uti koloba makambo oyo eza vrai oyo bango bazomona na nzela oyo en tout cas nzela oyo sunga vraiment te donc na sima ya ndeko je suis moi ba mituka ndenge ezokende boye ezokende sko vers route oyo kenda Sekomaf ba bima bongo quartier 1 oyo ya kala ba mituka oyo ndenge azoya bongo yekuta azoya ka pona mawa ko ede batu bakita na arrêt to benga mangobo arrêt to benga itinjil. Mais ba mituka misusu bazoya na bango te c'est parce que nzela eza vraiment na ndenge longo bani te bana mboka bazo kema pena ba chauffeur ba kema mabe mais ba mituka oyo za likolo bomoni bazo lekala bango très à l'aise ba le kada le calme et bana moto ta kuna na temi na sima na ngabo vraiment ma moto ndenge zoya eza pe risque bazo kim oza place ba piéton ba écrire ba accident c'est parce que piéton ebi ke na oza nzela na tango tambola mwana moto zo kima libulu azo kima embouteillage kuna alors tant roya boye mona pou à tout type mona classe c'est tout ba midi les ala vraiment bien te ba la classe batambola rebelle et puis batebele bele batambola tobi ke midi za marambe bele ka ndenge zalaka donc nzela o vraiment ils sunga vraiment te mais papa emora tika ka ngo boye te papa na biso lomba tika pena nzela o boye te to kota sukula lomba to laksa bino mais to zanon awa na route oyo a outi bongo quartier ya kala aketi ba itinjila ke bimati na Saint-Thérèse nzela akuksi yango mais makadam oyo ndenge zo mulai kuna akenda ti Saint-Thérèse kuna ye azopesa pena pasi makasi parce que kokita na Saint-Thérèse bana ozonga susu ba chinois et topé bana ozonga susu na itinji vraiment sunga tobi ke njili surtout quartier 7 ba prêtre tobi quartier 7 ba prêtre c'est ça la ba mbele bele ne pas sur le mbatika bloc bele bena na quartier 7 ah tiki ba flat hotel luza eza munene makasi et tout le monde ba immeuble ba selen voix eza wana tout le monde peut parler ya ba wabel orango pe à son âme donc quartier 7 et ça pe na wenze na pe munene wenze 7 donc wenze 7 eza ils ont bon on a 20 marché
ils ont bon avait dit marché donc c'est ce que cause à la beauté c'est ce que combattre ba ndenge comme le o ba garage belé kili ba terrasse kutu koloba kutu te donc bana mboka bazo ba habiter ceux qui ba autorité baza comment parce que ba lo ba trop mais ba les mané que je suis que pour ça dans la biso to kende comme on a lisusu libulu zo pesa susu passe makasi vraiment donc bon comprendre kaka bon pas déjà juste na macadam et donc toujours tambola ba terrasse et ça peut boucher. Alors vous la soke beti ils ont créé moi babilo moko boy. Donc ils ont créé pena érosion au na mai longo na terrasse et qui na macadam et qui revendre alors tant on vend on ande azo pesa pena passe makasi na même noka toujours TV za radio donc liste likola liste toujours biso toza balobe na bino biso to côte sarane maloba peuple et pas na bango et pas na bango bayoka kaka ndenge zala soki ba kosala ngo e kozala pena malon mingi tala nanu ndenge na osala na musala ezana nu bien te na te pena place mo ya risque alors ce macadam ezali na kitoko na ngate ma l'est toujours sur la pe kitoko et kaka ndenge zala mais ezo sala pena pasi pe mawa merci on se retrouve juste après merci donc voilà bon mon abino mo route nenge komi tala macadam et poto vraiment donc poto alors ba poto oyo ils ont d'abord on a terrassé ils ont na terrassé alors ceux qui vous le bêti aye ko vendre na macadam alors soit va na macadam azobe ça peut goudron kolega boyo soge na yo tambola boyo mutuka pe paf tuka passe ndeko je suis rappelé liboso bota sprinter voilà ndenga zoya donc ma kasi kaka mais c'est ça pour na servi ka ba na mboka ba comment ba na difficulté ya transporter hein ba tambola makolote moi bilo moi boyo bomoni bazoya kaka pena banzela o menzela oyo eza vraiment tenenge ezalaki à l'époque to ebité mboka na biso tozo kende wapi to bandaka bien suka lango ezalaka mabe alors pour ko bongisa ngo pe ezwaka temps pour ko bongisa ngo ezwaka na temps il faut ba imboka baloba balela et créer ba accident et créer ba mambebele belé après aller au remona sikoyo ba ye ko sala soki nanu accident salamité telo moko boye ba ko ya ko sala te en tout cas eloko yo et ça la peine bien te sunga te ka ndenge za ne lo bala bino toujours TV likolo ya TV za radio te toujours lisu likolo ya lisu donc tozana pona peuple congolais tozolo bela pena ba mai ozo le ka bongo na mboka na biso awa te éviter ou allons-nous le Congo tokosuka wapi donc voilà donc je sais mon to poussa na biso lisusu to poussa na bomona bongo bozomona nzela ngo bomona nzela ngo mabulu donc depuis to bandaki donc mabulu ko sakana te ba chauffeur ba otambola na difficulté biso pe ko to tambola ba piéton pe to tambola pe na difficulté parce que bana moto to benga bongo ba wewa ba pe sala bazoluka mongo to ko ba koki ko zala pe pénaliser te pour moni bongo place ba piéton alors faut pas tambola kaka ndenge zala donc voilà et oboso mona bongo ngambo wana ba garage na SM no kaka carte 7 en tout cas carte c'est comme la ba garage belé devant immeuble ya voilà bozo mona na immeuble ya c'est l'environnement prêt pe ba njin na carte 7 et kaka ndenge zala donc voilà et bo moni bino moko en tout cas nzela vraiment za bien te nzela pena ko beba makasi alors esenga pena faut ko ya ko sala ngona ndenge elongo bani deka to bi njil na changu tozi commune njile eza commune moko toko bango lokwa miroir ya changu ba masina ezali ba kimbanteke eza nango ba ni eza belé mais njili le to ba mingi njili parce que toza na njili awa njili eza na 13 quartiers njili eza na 13 quartiers bandi na quartier 1 ti na quartier 13 bandi na 1 ti na quartier 13 alors quartier 7 oyo mpanzi na boza quartier 1 mais tolo bela mingi nzela ya Lemba parce que ils appellent à Robert Makasi on toza focaliser trop na quartier 7 quartier 7 tu dis que na même no quartier 7 ba prêtre pena bazali batamong bazali et puis ba autorité misu bazala ka pe ba ba nenga ba camouflage ba palais la bango awa na 7 ba na la bango awa e ka ndenge zala mais botala bino moko ba terrasser et tikala ka boye et tikala boye ça peut risque ko tika ngo vide be mutako ko ya pe ako ya pe abukani alors faut que zo dal ko tsaba dal kolwana et ko zapena malamu mingi et moi na moto pa ko longa pe kuna kimi pe mutu bu akoy na
na terrasse so azana batu et ko sala pena passe makasi mona batu basoki et ko sala vraiment bien te donc ko sala bien te et to zonga lisusu moi sima to kota na to la sabino ko boulevard Lwembango wa ndenge boulevard Lwembango e koma to éviter to soki ne wapi. En tout cas, Internet, Nabiso, continuer toujours à s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, vous avez Malam Minka Nengezalaka. Donc, je suis tout pour ça. Côté devant l'immeuble, c'est le vent Mali. Boulou, Pessavana. Voilà, ça appelle sous Kokoso. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni Linga kolobe zati Ote mezate mwe misale monani Linga kolobe zati Touti musika esensel tokomi Linga kolobe zati. Donc voilà, on a zappé na moko ya mwana njili awa. Il passe 7 to 1 na ebité to sola kanende zala. Mbote chef. Mbote papa. Comment on? Comment on a Roxy. Paro soza mwana njili. Naza mwana njili. Na quartier ni. Quartier 8. Quartier 8. Merci beaucoup. Nzela ozo mona onenge nzela o papa. Bon, Nzela o vraiment Ebeba Kala depuis 2018 depuis ancien président Joseph Kabila Tilelo Nzela ngo sara bukanisu ebebi kutusu makasi mituka vraiment ko na difficulté surtout so yimbule beti pour la mituka le kawa ezarabena embouteillage makasi tira pena transport pena passe makasi yango toujours senga na gouvernement ba konjamboka bata na nzela ba bongisi so banzela en tout cas tout ça vraiment la difficulté ya nzela makasi to lo ba vraiment ce qui mvula ebeti et ça la rappelle transport comme apena passe à Rosaranate transport et comme à passe que soit transport de senga m so olongwa m so ti s'intéresse ba pono soit transport apena ça la rappelle passe makasi ba pono soit transport puis que l'on a ti s'intéresse pe za pe distance autambola pe sous na ba difficulté ba ozobanga pe ba accident voilà nzela vraiment ça la rappelle mabe autambola vraiment ça passe moto ati ba s'intéresse au rappelle ba 2000 francs. Donc ça mais un peu comme ça s'intéresse il faut que Maboulou ba 2000 francs. Maboulou rappelle 2000 francs ti s'intéresse. Merci mais que bananji te bi que bananji bozara pena bomoko bananji bozara yini est-ce que bananji vraiment bon na habité papa sonne notre téléphone ndeka uti koloba il faut ko landela yango vraiment ko pena malamu mingi ko ba ndenge nini ya ko bongisa peple la kaka te kolela ezalaka mabe makasi eza lokola papa moko abotisa mwana bata mwasi asundola na mwana mama na soka zolela yo ozana lipamboli te ozana bénédiction te bana njibo zaka bomoko elo ni bosali elo nini bosala siko pour que bolandela pena mabele na binoko bon na mnicho vraiment bomoko vraiment ezala lisusu vraiment te ndere zalaka à l'époque au moins avec que bosco sangana ba idée bo pesto ça tout ça lelo comment muto na kwena ye muto na côté na ye taramboka ndirezo tambola vraiment njila binebe okoma be teti magazi loka ba bige na bino bananzela poto mona ba bilamba banini mais bilamba ngo petango la tango le kapenzela bien c'est ça ya wana c'est ça batumi ba surtout banjilo ba koma ko pesa na ba débat ya ba bale ya ba musique ya conflit ya musique mais mambo tali pona bien na biso ya mboka be pona banzela to so solution biso mo to telema ba pona nzela rien biso ka mama ba débat ya ba musique mama ba débat mama ya pa baraka mama ya rolate mama eza pona avenir ya jeunesse ba ya vraiment ba kipa le soutien. Merci beaucoup maître en tout cas na sepeli ko solana yo merci donc bino moni neka ka banjula bazolo ba tout cas bazo déclarer makasi faut ko bongosela bango pena nzela o ezonga la ndenge longo bani nzela ezala pena calme bando tambola la bango à l'aise bamituka ekoleka lango pe calme ba pe otambola bien puis transport pe ayeko kita transport pe kita parce que on se prix et comme c'est parce que so amoni que na ba embouteillage moi libule za ko to nesi boye ka place aux aliti s'intéresse ils aura 500 francs ils aura 500 francs mais les lots comme 1000 francs 1500 et puis na ba poko akutu koloba kutu na poko koloba kutu toujours lisi le kola lisi teveza la de teka nena sarabino to comme sumo muke ko tali bulale aux apena malami on se retrouve juste après oh ezabiso na biso suka ya makambo elike bandeli mais sikoyo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda. Donc voilà, tozokoma sikoyo na place oyo abengaka bongo Shell. Donc Shell toyebi eza bongo aremo ya kala parce que à l'époque tozalaki na entrée moko tozalaki na Njili quartier 1 avant que basala boulevard Kimbuta parce que boulevard Kimbuta ezalaki bongo sablé ezalaki na zelo te jarka ya ba Luemba et après ex gouverneur ya ville à Kinshasa papa na biso Yandri Kimbuta yango basalaki bongo makada mo benga bongo couloir Kimbuta yango pe kongo pe servi mundes muta otiki mbante ke ole abimela awa na entrée ya kala akebi mamba moko vers boulevard Lumumba kuna ka ndenge zalaka. Alors tozokoma siko na kwa wana station Shell wana ya station moko ya kala ya tongo to la sabino siko na kwa wana nde esika ba mitu ke koma okima longo pe okota pena boye ba mo kende place ba sali bongo makadame ke na ti na sekoma fana ko ke babima ba wenza 6 moi bali ko kene pe banji brasserie donc to la sabino pe makadame pende ba sali ngo ko za pena mala mingi ndeka la ba mno ka donc toujours liste de kola liste TV za radio te de je suis mungu to koma la ko to la sabino station Shell. Merci. O ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Donc voilà, na esiko awa na coin nzela bozomona oyo na mpanzi na ngande ba mitu kezoleka bango bazouta bongo quartier ya kala ndeko je suis mbungu soko kozolanga bongo entrée wana bamona ndenge mituka bazouta bongo première entrée ya Njili na ba entrée na école moko ezaka na référence boye bango sur ezaka na NCC Kinzwana ezalaka lupanga munene ya papa na biso Sirop pe son âme Kinzwana ezalaka wana mais lelo ba teka tobika ba famille ka ndenge ezalaka après liwa et puis na simananga eza sikoyo nzela oyo eketi Njili brasserie akeba wenza 6 aketi Njili brasserie apesa ki vraiment na mwa kokoso ba mituka komi nango kokima po bakatsa boye station bozomona oyo eza station Shell yango oyo Shell eyebani awa na Njili awa soko yebi Shell te seko kosi donc station Shell oyo yebani makasi. Alors pour mituka euta bongo ekota siko boye bakende vers ba Njili ba Rema Ngobo ba mama bako kima parce que nzelo nem teza bien alors soto uti to laxibino kuna peneza ne mabe ya kosaka na kutu te ya bomoni ba mituka ebele ba mama bako kima mais zane sa mutu ngo kitandeti na Njili tongo kitala mangobo so mutu kezo tout dobo fa kita awa na Shell abeta makolo ti na Njili to mangobo en tout cas ezo sunga vraiment te eza vraiment passé sunga te. Alors et aussi vraiment moi na moko esika azali azapena en paix azapena dans le calme à se sentir à l'aise que non je suis dans mon pays dans l'autre mbola pena kitoko aza très à l'aise maman bele pepele ka ndenge zalaka bana Njili na ebité ce beaucoup ko manifester vraiment ta bota eloko yeko zapena bien makasi na ebike Njili ba prêtre batu babanda bena nzela miki liboso ozabe makasi ba j'aime na bino ba commentaire la bino eko zapena bien makasi. Merci ndeko je suis mon to comme sikoyo tozonga mo mekesima na boulevard Luemba bandela place zaki wana to koma ti esika pena ebandela boulevard Luemba to laksa bango ndenge komi pe mabulu wana pesa biate non loin na maison communale na bandeli non loin na maison communale mabulu eza wana badodani eza provoqué badodani on te basala raté badodani provoqué donc to koma ka wana to laksa sous boulevard Luemba. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo. Eh bien voilà toza siko awa na nde na bisa bino kaka na boulevard
Lemba tokoma benga ngolelo le boulevard Lemba. En tout cas bino bozomo na ndenge komi place bozomo na bongo ba KS kutu monsieur c'est que gauche à droite donc n'en parlons même pas. Je suis devant City lycée Saint-Germain. Lycée Saint-Germain na ebani kala donc ebani pina kala ka ndenge zala ba kenda mikili ba kenda libanda boyebi ka ndenge zala bozomo na bino moko boulevard Lemba ndenge koma. Ah Njili quartier 7 o ba benga pena capitale Njili c'est quartier 7 toyebi quartier 7 c'est capitale Njili toyebi ozuba 1 ozuba non to ba non ozuba 7 ozu 1 ba 4p ba 4p za la rappel moi yebi ka ndenge za la nango et na boy ko tona so na bi 4 boy ke ba na tomber place mo ba tomba raté donc voilà quoi donc Njili tout ça bien découverte Njili tema le to ko la sabino ka boulevard Lemba. À la prochaine, tu côte à Siko, tout ça, la découverte Njili vraiment comme dans quartier 1, tina quartier 13. Bon, mon nene Njili, tu côte à 3, tu côte à 2, tu côte à 1, et quand on est à la voilà, bon, on a mis le monde na moto, à ce qu'on zela pena ma au boulevard Lemba. Boulevard Lemba, au papa na biso père son âme, ex-bourgmestre, ya Kala, ya Njili, boulevard atikela biso ya ngome, tala, nzela nenge koma lelo. Mvula likolo pe kuteza biete mvula pe nenge ngobeta pe boye en tout cas ekopesa susu koko so makasi tala nzela ya boulevard Lemba nenge koma en tout cas passe pe mawa komi nango misi ba mai ba misi ba ko bima to ebite so nenge nini to ebite nzela pe neza ko beba makasi donc nzela ya Lemba pe neza ko beba makasi na simalanga donc je suis mungo ko edengai na simalanga eza bongo donc entrée donc entrée place de outil donc il y a quoi alors sur quartier 1 outil quartier 1 donc OK côté boye OK ti s'intéresse Furé Mpandi na le bord na ya mobali il y a le bord na ya moi si pardon OK maman s'intéresse donc non na maison communale la maison nzela peneza mabe ya kobeba boulevard Lemba oyo ezaki boité boulevard Lemba tango ezaki pena on senti pena na katikati siko na télé na katikati bomo ezaki bongo ba fleur kotomi tukoleka kotona mi tukoleka na katikati pena ba fleur moi paysage pena on senti pena qui était naza vraiment na quartier 7 kozomona ke no makada batongi sika to linga eloko na biso tango basali yango etika la peka nengwana nde to mona ba site misu bataka série ya francophonie des années passées francophonie mais lelo kena ba kenotala ba site ndenge komi kenotala ba site wana mike na ndenge komi wana ya francophonie misusi bébé ba biloko mususu kutu to yebi kutu te tala lelo stade de 20 mètres na beta no mo lisolo mo mukie stade de 20 mètres mupanzana libanda ne komi kokota maya kosaka kutu te maya kosaka kutu en tout cas moi rétro na pesibino ndela ba mino kaka toujours lisu likola lisu TV za radio te et to kosala sur programme to kota sur côté ya 20 mètres ezaka uniquement mission moko ezala pona ba site ba tsaka ya francophonie ne balobaka tikali est-ce que ezaka nengona balongola yango te tokokoma tokolakisa bino yango la prochaine émission tokosala émission moko ya bongo kozala pena malamu mingi mais le tokoloba mingi manzela ya Lemba wana na kwana bomoni wana en tout cas transport passe ils ont pena bien te to sunga vraiment te Njili eza commune moko ya ba prêtre toyebi Njili commune à prêtre qui n'est partout ah moi je suis Njilois moi je suis Njiloise te bigre ba mikili wana pe ba électrio donc électrio be thérapie ma solo ya Njili aussi mon vieux Charlie Wayunga be thérapie solo ya Njili oso pa neto mona lona ba Lemba ba fe nanga Frankie de Mundu nzambe ya swag na London City ye ba betara ma solo ya Lemba tonga mona na Lemba Tech naza pena Lemba Tech donc mona Lemba ya tonga Lemba za kitoko Lemba za boye alors ba bita Njili pe ba on beta pe ma solo na bango ba Njiloise ba lobla pe ma solo na boka ndenge za la mais pe mutu mo ba kwa mo ba vani pe kana a senti que na j'étais Njili na savourer na Njili ne ba na Njili ba kumsa Njili na bango alors faut to bongisa Njili na biso et cause vraiment malon mingi tale lo boulevard Lemba oyo ndenge koma mais Lemba za ki boete Lemba c'était pas comme ça mais telle Lemba ndenge komi donc na éviter so na ko bengani en plus devant école mo ya munene ya catholique ya lycée Saint-Germain lycée Saint-Germain to yebi école mo ke na sango ya kala ya lelo te mais tala lelo mona cardinal ko be na beta tourner lycée na tala ndenge koma akoya boye
foin mayobo na mayobo en tout cas ko sala pena kitoko makasité ko landela pena makambe ko sala bien to linga kaka te tout le temps to panzaka en tout cas eza bien te donc ah toza koto ya lycée Saint-Germain bino bomoni nzela okutu donc na yebi kutu te bala moto kutu koto oleka kutu te donc voilà bino bozomona na ba mituka oza lango likolo bazoleka na boka ba ndenge moko ya ba indusa na ndenge moko ya kosa leka parce que baza likolo mais o catch oza na jeep no mo ya bien mama lora shwa bina beta tour na njili na bakar na moko ya se mama lora shu mama ya bana belo koleka te parce que nzela vraiment awa na 7 mois ndenge kaka mais ba ndenge ba cimenterie kuna kuna koleka na kitoko makasi na ba kati boy ça ba bijou neto mona lelo ba kasavu boara basayo wana okepe sayo ovandi mpe osavoure kitoko omona ke bien toye na kalamu ojou avendi stade makadam kitoko koto ya bana kino wana kitoko place batie stati ya papa na biso papa Wemba mpe ya sonami osanti mpe place wana mwa kitoko vraiment alors Lwemba na biso mpe Lwemba oyo ezalaki boye te ezalaki mpe na bijou oyo ex bourgmestre tikaka awa na kombo na ye ko ya boulevard na ye boulevard Lwemba place oyo na alakisa bino awa place oyo omwa pene ezalaki pena ba fleur mwa paysage moko boye melele komba nango parking amituka ndeko Jésus langa ndesi mutuko na mona kutu mutuka na ebite soki mundele na London city bosa déjà ko sala ngo ndeko Jésus na sima na yo oza mutuka o bakoma ba otemisa ba mituka awa alors ba mituka o et comment peut créer insécurité parce que couleur oyo minda ezate na boulevard minda ezate alors omona koya otelemi outi na ngambo ozokatisa boye omona 2 ou 3 personnes batelemi na sima ya mutuka wana omona babimeli yo mpe basali yo mpe mabe babotoli yo mpe biloko babotola mpe ya biloko awa ata moko soki courant eza te vraiment awa ezalaka noir babotola babiloko awa ata moko bamituka oyo tukolandela bango balongola yango makada la paix vide etikala vide frappé ils ont créé un peu d'insécurité surtout ba garage ya balabala et créer une sécurité en saranate neti boye pena botala bino moko soki muta telemi awa vers ba minuit yo utina taki na makamno moko boye ozoya ta parler batu ba telemi awa na ba sima a omona bango te soki omona bango te alors to yo bino bimaka ba bango ba timbe muyiba timbe dans musika atemina donc voilà mutako telema na kwa moko pe boye abatami azo timbela yaki na batu bazoya na basima mituka bozomona ka telemi temi awa na katikati ya boulevard awa yango pe bayibaka batu ba téléphone et bayibaka batu ba sac et puis mamebele kenda ba crime sala na ba bloka boye et na basusu et na basumu ke ba garage opeza raming na ba venir ba garage za na ba venir et fallait pas bala munene mais ba oza na ba venir mona mutatika mutuka ne kala evana na ngwana ba longola yango te et créer pe ba crime mona batu ba sala mutu mabe ba kimi na bango ba batami na kati ba vanda wana débiter m'amener les kana butu wana parce que butu za mambebele ka ndenge za en tout cas mabe makasi dans mabe makasi vraiment et osunga vraiment te ko sala pe tout koza ba mituka o kolongola yango kolongola pena ba mituka oyo koza pena bien makasi ka ndenge za donc voilà bomoni bongo makadam ya boulevard Lwemba bomoni Lwemba. OK, merci beaucoup. Donc voilà, tout comme appelle ici sur liboso ya résidence ya papa na biso Lwemba to laksabino pe résidence na ye il pas aka juste na makadam na boulevard Lwemba ya yemoko atika yango ndenge za la c'est encore pour na bana njili puis pour na bana njili ka te bato pe ba utaka pe libanda ya mboka. Merci beaucoup, on se trouve juste après. Merci. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te. Donc voilà, toujours à boulevard Lemba. Nous sommes en train de travailler sous la pluie, donc vous les bandits. Mais na bokasi kaka toujours na ndenge botinda rabiso bana bitinda na bino. Donc toujours la sabine sko ba terrasse au monisco mama ya ndenge yaka. Mama yango yaka boye alors tant que tonda et après panzane kotisko na ba makadam et sali kopé ça sko kokoso yango zo créer ba embouteillage moi blo moi mike. Donc voilà, on a mis tout le monde qui wana et wana pour na kaka ba insécurité mususu mona mutu musu atiki mutu kana wana 2 ou 3 jours moi peut-être musu ba un mois pe bazali donc ba un mois bazali ba tikara mutuka. Donc voilà, tout ça toujours na quartier 7 na commune Njili. Donc voilà, et puis ndeko je suis là na ngambo ba zelo bozomona wana ba zelo wana tala passe ba ketika yango. Or ceux qui ba longoli ba zelo wana ndenge za bo ceux qui mvulo ebeti pena makasi. Allez, basé là, on a soutenu sur le monde sur la terrasse. Le monde sur la terrasse, et qu'on peut s'appeler pas si makasi. Alors, cause à la mabeming, ok, terrasse, baso, longola pour que ba mai et vendre par maté. Mais batika on a katika tu on a te éviter sur batika on pour nini et ça fait pour nini donc toujours comprendre ceux qui battent musu vraiment ça normalement va monter que la rampe bata pousse pas que battu musu pas que on bête leur pas brique na bandako. Mais eza malamu te ko tiango na cité bo esika bat bavandi kuna pe tozomona ba fulu eza pe wana ezo tsa ba salité ezo pesa pena bien penate te bi ke Njili pena eza capitale quartier 7 eza capitale Njili mais tozo comprendre ti ko tika boye ba biloko boye ezala pe kaka boye donc c'est pas bien donc population ming vraiment baleli makasi ko bomisela bango nzela oyo Lemba. Donc vous la ndenge zobeta bongo toujours pour ça na kama malé meto to la sabino pe résidence ya ancien bourgmestre ya commune Njili papa na biso Lemba donc papa Lemba bobi Lemba abimisa bana ya moko ya ba pembe to benga ba Njila ba si pembe lokola ba Lemba donc baza tellement ébélé et papa Lemba tiki ba flat hotel a minene lokola ba Luza awa na Njili awa donc voilà et bana mikili ba bi Luza donc voilà. Donc comme sous liboso on a vraiment photo ya résidence na eto la sabino pe ndenge kaka na idéologie na ndenge idéologie quoi na ndenge ya indusa fama. Donc voilà, merci on se touche juste après, merci. Donc voilà, to comme ce que on a epsa bino toujours à boulevard Lemba. En tout cas citation ils ont vraiment be makasi et avant qu'il na la sabino na nous résidence ya ancien bourgmestre ya commune Njili na kombo ya papa na biso Lemba. D'abord bomona na sima nga ba terrasse oyo na moni eza moi calme bazu ba zelo ba bimisi et car ndenge za la mais boulevard Lemba bozomona o vraiment et pena na ndenge ya mabia ko saka na kute et na sima ya Josué et voilà je suis gozo la rampandi wana kuna ndesko libulo bozomona wana eza ba mituka oyo zo uta nzela ya Sekoma azokende vers Sainte-Thérèse place tozala ki wana azokenesco place Sainte-Thérèse et kaka ndenge zalaka mais moi ba kota boye ezate pour que baya bakene malama ko na Sainte-Thérèse nzela eza bien te parce que nzela eza bien te et alors on a compte ozaki na entrée wana et donc Lemba ibande nango bandeli awa si esiko ke suka kuna na Wenza 7 wana donc na Wenza 7 ils ont bongo na avenue marché no na maison communale et donc voilà et puis ba terrasse bozomona awa c'est normal ba ma isolé kanango bien ba ma isolé kanango bien parce que ba longola ba zelo yango moni mais to comprendre partout que ne ba batte ba mituka partout que ne batte ba mituka quoi garage donc et puis résidence il y a papa Nabiso et ancien bourgmestre il y a commune Njili et papa Lemba et puis à son âme résidence il y a ngwana bozomona wana ndeko chose de la bino donc il y a ngwana et en tout cas to beta pena c'était na banjiloise vraiment oh pena surtout mingi bana ya quartier 7
kolandela vraiment quartier na bino ko ça pena bien makasi et puis na osenga pena il faut bon manifester vraiment ko tambola pe ko ça pema biloko moko be ko za bien na loba kaka botika ba mituka te vanda na katikati ya ba makadam ba garage na ba veni ba une semaine, un mois, 2 ans, en tout cas ça pena qui tourne makasi et zo créer ba insécurité ne si boita la bo mvula ce que ça que no lo moya ba 22h 23h tant ozonga parler bi que non loka matanga diminuer nango na continuer nga nzela na ngai alors tant obimaka bo na couloir au moins ba kangi ko sala pena mabe makasi donc voilà vu que mvula ne aloba na bino et to l'accès bino esika ngo bo moni ezo pesa pena kokoso makasi et puis bo moni pe to l'accès bino pe bandel ti suka ya boulevard Lemba oyo bongo na commune ya na quartier 7 précisément na commune Njili donc voilà bon moni yango yangwana en tout cas passe na bango ezakaka nzela eza mabe nzela eza bien te donc voilà et quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise na kitari vraiment na mabele mais à la prochaine et tokoya pour que tout ça la bongo découverte ya commune Njili tout ça bongo découverte ya commune Njili na bien na bino Njili eza na 13 quartiers et situé na district ya Tchangu donc eza na 13 quartiers bandi na quartier 1 et ti na quartier 13 tokozonga tout ça c'est découverte mais le temps que le nzela Lemba et puis na kona bomoni bino moko ndenge ba mituka ça pena bien te un grand merci à vous ba internaute na biso et bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker ça pena kitoko makasi et surtout ba commentaire na bino ba commentaire no tozo lingango muto alinga remarque te akenda pe liboso te tant moni moi erreur moko boye et naza pe mutu na salaki c'est un commentaire et que ça pena kitoko makasi pour que mbala sima na sali sundengona te muto andima critique te akenda liboso te. OK, merci et j'allais vite à saluer donc les trios d'enfer na neka bo sala pena pour na biso un grand merci à vous et je remercie aussi mon équipe technique et na sima caméra nazaki bongona ndeko je suis mbungu mona Tchangu yena bien kaka liso nzambe donc voilà et pourquoi pas saluer mon vieux Ben Mal le Gaulois et depuis États-Unis d'Amérique 001 et puis je remercie aussi téléspectateurs na biso donc téléspectateurs na biso bino tout bota la biso bino tout bolanda biso en tout cas un grand merci à vous sans oublier aussi donc mon vieux Charlie Wayungu il y a Maman Coco Matatima 001 depuis Canada sans oublier aussi donc Maman Yabana et Maman Laura Chou un grand merci à vous Maman Laura Chou babi yazana beauté à 100 000 femmes na Londres on a Maman Laura Chou un grand merci à vous en tout cas vous continuez toujours qu'on s'abonner et qu'on partager qu'on liker vous appelez bien ma casse donc quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise a dit appelé Exode 14 Tokutani Bongo à la prochaine numéro merci. Kolikaba ute bande bisitu benga mabalungi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana